Mbote na bino balandinyo sur bosolo na politique officielle et sika bozwami bosolo na politique officielle sur terrain ezali pona kolakisa réalité ya nyonso ezoleka sur terrain en République démocratique du Congo tout comme na libanda ya mboka. Mon objectif final ou principal tout ça ko poursuivre ezaka kolakisa bino te mais ko pallier la situation en urgence pour na ko sauver vie à congolais pas battre congolais azali important et si kanyo soit azali surtout na mboka na ye même bao bazali banda bazana intérêt à la protéger au même titre que ba congolais nyonso motomo akoko lo bateka za congolais ko leka baninga car loi ils ont reconnaître que biso nyonso azali égaux devant la loi. Et si Tozali, avec une forte délégation, il y a Bosolo na politique, Pressier Mouyoko, Roublin Bamba, Déborah Mbombo et puis Trésor Kalafay, tous s'est déplacé un week-end, Tozali a wandenge na nosaki na télévision, que Esengeli Toko Makota la, Bomo Yaba Congolais, Bele Bobo Sani que, Bobo Sanité Mikole Utikoleka, Mboule Betagi Makasi na République démocratique du Congo, surtout en la ville à Kinshasa, to perdre plus de quarantaine de personnes, Bakoufi, Congolais. Bao bakufi na Mbanzalemba bao bakufi na limité batonyo sona bakufi pambate catastrophe naturelle ou ezaki lié na mbula ebomi bato ebele ça fait très mal mais lo koni toko sala parce que même na poto catastrophe naturelle ezalaka na Allemagne na Belgique na États-Unis ezalaka nango mais il y a une politique de prévention oyo mundela tchaka sur pied na ba pays organisé avant likama eya le col a déjà météo annoncé bokoki ko dévier likambona pour na ko réduire risque ou ekwa iko salama soki bato balinge bakufa sans bo réduire yango boko iko éviter baka liwa ya bato wana c'est dans la politique de prévention ndenge bosolo na politique à se déplacer awa esika tozali na cité du fleuve ndenge boza komona na ba image cité du fleuve ezali boso na ngai ndenge bozo mona ba image grâce à Précieux Mouyoko Roublin Bamba baza ko lakisa bino ba image ndenge toza na cité du fleuve liboso na biso mais na sima na ngai tozali na fleuve Congo. Fleuve Congo yango yo boyokaka fleuve ceux qui dans nos combatés place tozali constat ezali malheureux parce que dès l'entrée à fleuve Congo quartier Kingabo a commune et alimité Bogota là déjà ndenge bato baza ko vivre na ba conditions infrahumaines ndenge passe eza na bilongi ya bato donc eza lokola ba miso bazoli ya matembele mais côté miso bazoli ya soso ça fait très mal mais bango nyonso baza na commune et alimité awa na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo na sima na ngai biloko nyonso bozo mona musika wana ezali bandako mais eza na kati ya ba île tozala ba île ebele awa Mongole lokola île principale mais tozala Mongole Égypte tozala Mongole Golgotha tozali na Boboto nyonso wana ezali ba île o ezali na kati bandeko wana bazaka na courante plus de 5000 personnes bazaka kovanda na île wana baza na courante ba service ya l'été zali sur place batalaka biso bosolo na politique kaka à travers ba groupe électrogène moi moké o bango bazwaka na ba condition ya passe mais bazan la tension soutenue na musala o sango mokonzi aza kosala ba komelaki biso pambate tango makama o esalami mbula mikolo eza makasi ndenge météo annoncé yango bato wana bakoki pe kokufa par prévention nous sommes décidés une manière ya ko participer na développement ya mboka ya ko salisa pe mokonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka za magicien te pona koyeba makambo ezoleka kuna mokonzi ya mboka za magicien te po eba mbule ko beta malobi bien qu'il peut y avoir de prévention mais biso to sala musala biso lokola presse voilà pourquoi nous allons descendre tout à l'heure tozo kene na katikati ya fleuve tozo que avec tous les risques possibles tondimi ya onzamba ko batela biso toza kokoma pona kozwa ba image pona kosolwana bango kotala ba vivre na ndenge ba inondation oyo bango ba bengi biso risque ni baza ko est-ce qu'on peut pas trouver une solution par rapport à ça il semble que baza pe na ba député ba fota kuna to kokoma ba ibisa biso réalité TV za radio te bokomona ngo tout à l'heure nous n'allons pas cacher quelque chose tokotia nyonso ouvert pour aider congolais mo place za kolanda biso biso no toza ba congolais au même titre que président de la République de la même manière on doit aussi sauvegarder les congolais azali exposés na ba île ou en plein fleuve na ba intempéries très difficile je vous laisse suivre je me rappelle pour terminer nazaki na Afrique du Sud na Cape Town na Haut-Safran pona okendo tala Kashwa Mandela nazwa bateau moko nasalaki presque 45 minutes pona okoma na Rhode Island place Bachaka Nelson Mandela salaka 27 ans il y a prison na ye je me rappelle place na komi aso Mandela zwa ke sika o j'imagine c'est que Mandela ngaka sala mais tozo kene na orbor boato pena ya boato nde mona na bikoro na mbandaka mais toza na Kinshasa to mata boato toza ko mata na politique okende kuna bokomona yango jusqu'à Okota bobonde la pona biso en direct pendant que zolande mission bonde la pona biso mobembo le kamalamu à tout à l'heure pour la continuité de la politique officielle à tantôt ndenge tozo mata 21e siècle le Congo la zo sala loko cité du fleuve na ngambo awa toza en plein capital libaya yango nazo mata nango ozaka na Londres aux États-Unis na Belgique jour okoya Kinshasa loba sango laksanga libaya wana na komema yo place toza
Bonjour Ndeko. Très bien. Ok. Bonjour Ndeko. Nakuna? Ba oya nango bo. Ba bo. Pepe na zo. Ezo memba bango. Ba ya na mapa tango. Wana eza kumu pona bisa nazanga mokote. Toza okende pembo. Komi sango mokonzi oyebi en plein 21e siècle non lobi na annonce comment on a boyé d'un côté bato nyonso bagérer Congo po basaka mo rétrospection. Cité za kitoko, paysage eza bien. Est-ce qu'on peut pas penser autrement ndenge nini? Mbombo. Ko tambwisa Congo na bandenge mususu. Ouais. Donc ça fait très mal. Mais on va d'abord visiter et puis tu repères sa impression à Souka par rapport à ce que nous allons voir. Donc tu as déjà, tu as précieux. Roublé Bambaye, roublé Bambaye. Yo boza ko mona oya za ko talanga bonde roublé Bamba. Parce que bo mona peu précieux. Moyo ko multi cerveau ndenge tozali aho. Lakisa pe ba mona apprécier, li sumuni ozo mona. Lakisa pe ba mona peu précieux pe yeyo. Précieux pe ata zo bata caméra, mais yo. Bon, selon la politique officielle, on continue notre balade et à toutes. Bon, qu'il a le condé, Fapé4. Bonjour. Zimbabwe. Quand on bat la boîte, tu es Mbote na bino toyeye pa na bino toye kotala bino tokoyaka kaka bonjour ndenge nini leta ko kosunga bango TV za radio to ezaka bosolo na politique en dehors ya bosolo na politique bato mosusu bakosala yango te. Donc, nous allons en direct à tout à l'heure pour la continuité. Roublé Bamba, Précieux Mouyoko, Bazo Sagara Nanzoto, Memoli Mobarostimbate. À tout à l'heure. Choli po bambulu ebeti ya makasi moye bato ba vanda so ezate bandako wana echoli bato ba na kati yao bato ba kovanda na kati yao do bandako ya bato bazaka na kati ata lokola mwasi wana aza pena ye wana na mwana awa eza pe île mais dindi po bambulu ebeti ya makasi edindisi bango mais bato bazaka na kati tala bana baza kuna na kati mibali bangana bazoso lakisa mama wana lakisa mama na bandeko bamona ye wana pe boye alingi asokola ta mosu ayoki mwa molunge nzambe na ngai yesu yoka biso mawa nzambe yoka biso mawa oyo ezaka Kinshasa nde bomono toala Kinshasa toala mboka te tozala Kinshasa baélecteur oyo bavotaka na Kinshasa nzambe na ngai yoka biso mawa tala bana bano bakokoma lobi bato tala condition bano oyo oh là là
Mais ndenge boza komona wa bandeko na biso bozolanda nga libanda mboka présidence de la République boza kolanda nga gouverneur à ville à Kinshasa président assemblée provinciale bourgmestre ya commune ya Limete esika oyo tozali nde ezali ilo bakobenga mongole tokomi esika oyo toye mpona kosala constat par rapport ya appel oyo bandeko babengaki biso baservice ya l'état ezali mpo bokomona drapeau yango wana service ya police mpe ezali. Ça nous fait très mal. Tala bana mikie, baza komema babwatu, botala bango baza wana baza komema. Alors il o ekomi ko bunga. Likama euti ko zwana mboka plus de 40 personnes bakufaki. Botala awa, ba il o awa ezali plus de 6 na kati ya mai awa. Donc ceux qui to sali attention te mikolo koya bato bakoko kufa pe awa ebele po baza 5000 personnes baza ko vivre likolo ya mai. Tala bilenge, tala vie bato baza komema nde yango bandako na bango balalaka yango. Baza nesika mososo te bandako batonga yango na likolo ya mai mais awa ezalaka huile yango ne bandako na bango baza bango wana na basi na bana tala soda kutu ye wana baza na kati bomoya bato nyonso yango TV za radio te toza na bango toza kotala je pense que tokopesa bino ba précision nyonso ndenge ni tozali. Oh là là. Mais toko kita kuna te? Oh, ils ont une église. Oh là, l'église ya Neema Sikatenda. Église ya Neema Sikatenda. À chaque fois que on a visto un message là tozindi awa balandi ya bosolo na politique officielle esika boza kolanda biso awa toza likolo ya fleuve Congo depuis oyo tolongwaki kuna tokomaki awa objectif na biso ezali tokota na esika bandako boza komona wana mais moyen kokoma liso na bandako ezali te po tozaka likolo ya mai bandeko nde baza ya kodinda ezali ba il ezali plus de 6 ndenge na uti koloba ngo naza kobandela maloba plus de 5000 personnes baza kovanda bazala ba député ba vota bazali na bopito bazala ba église bomoni église ya Neema Sikatenda yango wana bazana ba école pe ezali mais bato baza kovanda lisungi place ya kozala eza esute bazala ville ya Kinshasa bazala bourgmestre ya commune ya Limete bazala gouverneur ya ville Gentini Ngobila bazala président assemblée provinciale monsieur Godin Mpoyi le moyen kokota kuna ezali te parce que ezalaka na mwa zelu mais na minute bambulu ebeti makasi ezindisi bango doto kwa kokota kuna te. Alors tobengi honorable député na bango azali koya awa kala mingi te. Je pense que azupe boitou pambate esengeli akoma en urgence wana eza école wana école edindi école yango wana eza kodinda ça fait très mal. Alors je pense que bandeko bazali awa tosona ba bandeko ndambo ndenge makambo ezali ndeko yaka nano yaka nano tala ngata boy mbote ndeko nayo mbote kombo nani kombo na ngasa yo vanda kawa vandi yao mbula boni bandida ko vanda tala boy ko mona na mama 2006 depuis 2006 oza ko vanda awa vanda sikoyo awa oza na mwasi po oza na bana ana mwasi na bana pourquoi ponaki esika mai boy eza mosala na ngai na sala eza mosala na yo alors likamba nini ekomeli bino inondation ezopimisa biso awa donc mwa eza te tala nde tozindi bozindi na bambula euti kobeta bambula euti kobeta awa yango nde ezindisi biso epuis gouvernement ata na biso likambo toza na papa na biso Etienne azali Félix Tshisekedi azali ata na biso likambo eloko ni bosenga na leta ata la bino zaya kolongola mai to sa nini bon akope ko déplacer biso awa eloko bosenga nde ba déplacer biso balongola bino awa bazukela bino esika kovandisa bino awa boza pe bato ebele ba ili mosusu eza mwa mosika ba ili mosusu ezaka pembeni obengai bango deja bazali zali na kati bazela bino kaka oya bokutana na bango très bien awa bozaka pe na école ezali oyo lobi edindi wana ezali boza pe na baéglise oza na baéglise ezali école mama Thérèse moto atongaki yango atongaki nini école esi basaki kaye toki
ke bana bazotanga bien malgré tout na minute oyo nde tozindi boye moi lisusu bana batanga eza te biso na bana tovandi sikoyo likolo ya bandako na kati ya porte ya ndako emonana te mais likolo ya tole donc na bao wana eza mpe bandako ya bato bandako ya bato mais nyonso yango wana mai etondi mwa eza te kosenga na bino ezali l'État alongola bino awa alukela bino esika ya kofanda epa na bino. Alors toza kokoma, je pense que bino bato obengaki sango mokonzi ndeko yaka nano yaka bato baza kolanda yo mbote ndeko kombo na yo nani? Kombo na ngai monsieur Singa Pierre. Bon yo obengaki sango obengaki biso na ntina nini? Bon nabengaki sango kokana ndenge natalaki émission ya sango. Émission wana totalaka yango ndenge nini totalaka yango na bagroupe topelisi tozala na mwa ba 14 pouces na biso mais essence tosengaka mama ere mosusu ayedaka biso na essence. Mama nani? Mama Thérèse Masengo oya député yenda aza député na bino? Ye député tovotaki ye biso tovotaki ye bino tovotaki awa te tokendeki kovote na ba site nyonso ezali na cité kuna. Très bien. OK, tokendeki kuna tovote biso bazaki mingi na ye tosengaki na Nzambe aponela biso ye po kino ye tomesanaki na ye mingi po kino abandaki koya kotala biso mpe aprometaki biso kino soki nazwi na kobosana biso te na ndenge mpe abandaki koya kotala biso Nzambe asungi ye azwi toza na ye mwa tuta na ndenge tozindi awa eza place na biso topeshaka tofanda des années bapela yelaka biso tozindaka mais oyo ya mbala oyo eleki moyen ya kofanda mpenza lisusu ezali te yango tozosenga aide tobengi mama ke aya atala biso touti kobenga na telefone aza na nzela aza koya ok atala biso amona oyo ekomeli biso ntango akomona maloba oyo biso tokoyebisa ye akomisela biso epa na chef de l'État. Ko chef de l'État sa nini? Chef de l'État aya asunga biso asala biso aide na no lokola nini mabe ekoteli na biso te kufa ekoteli na biso te yango tozolela keno toza na kati ya ville ya Kinshasa toyi to kati sangambo te toke toza ba réfugié na Brazzaville osilo ta toza na mopanzi na biso ya Kinshasa toyi to kufa boye ndenge nini alobela biso epa na chef de l'État asunga biso alongola bino ni sikoyo alongola biso tofanda quelque part on attendait que soki ba mai ekauki ba nini tokozonga activité na biso soki to continuer ka boye ti na pela esila atuka bato bakokufa. Ça fait très mal nazo bisabino bandeko bozo yoka ngona lisolo bozo mona na ba image mais nga moto nazali awa trésor kalafa yaza na ngai mbombo debora azali awa précieux muyoko azali Roublé Bamba azali soki otali esika otokomi o babengaka Mongole Israël doza kwa na kombo ndoyi na ngai nde esika tozali toye kotala tala bana bazali tala bilenge bazali tozokoma wana donc tozotambolaka likolo ya mai moyen ya koloba otambola na se ya mabele awo eza te mpo mai edindisi mabele nyonso bandako na bana okosakana na bango ekoma liba likolo ya mai ekosala pasi TV za radio te à tout à l'heure bolanda mais moto za na motema sensible peut-être au Kokate, mais ça la passe ville à Kinshasa, où ils à côté à fleuve, à tout à l'heure. Obligé de pouvoir enlever mes quêtes, pas de choix. Je suis dans l'obligation de descendre na kendo solana bana. C'est ça vivre pour les autres parce que moi ezate la bano bazana kati ya mai je pense qu'il faut nazala tous la paix maman honorable Thérèse Masengo le temps que ya koma soki ya komi je pense que balobi na biso déjà za na kati ya mai le temps que ya koma kala mingi te dans 3-4 minutes akozala déjà ndetro swana ye to kiti na mai sika boye pona kosala musala bosolo na politique nde yango soko kiti boye te eza mwa pasi alors mbote
Boza malamu. Bote. Yo za na likolo nga na za na se mai. Photo za no na mai. Na yo. OK. To zinda mabe. Solanga na yo. Kombo nani? Kombo na Maurice. Maurice. Moza pe ndoi na ngai. Ça va. Alors, oza na libota wa? Naza libota. Mbula boni ovandi esiko. Vraiment na ko beta 7 ans. 7 ans déjà uto ovandi awa. Alors, awa eza esika nini ilo babenga ngo nini? Il oyo ezali il Mongol. 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 Alors, sika awa bo vivre ka ndenge nini awa? Bino moko bato boyaka kovanda bo l'état motantiaka bino eloko ni etinaka bino awa. Awa il eza pona ba pêcheur. Bandi lelo te. Pendant l'époque ya président Mobutu. OK. Ba pêcheur ba fanda. OK. Ezali ezo sangisa ba il ebele. OK. Ba il mususu ezali ba côté ya ngambu kuna ba marché na bango ezalaka. OK. Alors, bobengi biso mbango pasi na bino eza nini? Pasi na biso au moins nde tozindi bo. Pasi na biso ezali faut drague aya sopela biso zelo. Po bato bayeba ko vivre na kati ya mboka po eza ya lelo te. C'est la toute première fois inondation abo esale. To faire des biloko ebele. Donde boza bombula we uti kobeta. Bambula elandani nde tiema yao. Tiema imbapele munene biloko ya bato ebebi trop. Tozala bato musu ba perdre des biloko biso to perdre des biloko ebele. Inondation yo et esalaka au moins 17 ans après nde to ko subir conséquences. Après 17 ans. Après 17 ans nde to subir. Ndempela modèle ekomi. Alors siko awa bino bolingi kaka drague ya kotia zelo mais soki balobi balongola bino awa bokondima te. Wana il faut kofanda la population ya président ko balukela biso bisika bandako oyo tokende fa mais awa eza marché na biso ya bapêche. OK. Awa eza marché ya biso. Merci beaucoup. Alors, tosolola. Voilà. Awa député auti goya. Député na bango bafotaki yeyo auti goya. Merci quand même pour la flexibilité. Aussitôt tobengi bango. Roublez pas maintenant on va continuer. Député Azali, Président Mouyoko va s'en charger. Alors on va évoluer. Beaucoup la raboni. Madame. Vous allez où? Vous allez où? Aka passe appel. Passe appel. Ah, pour nous dire que ça c'était. Ouais, les appels dans 7 ans. On a besoin de pêcher comme Lingambo. Eh, solo. Yo, ça pêcher. Nde o eza pa luka nkai. Kwa luka boato. O nde nkai. Boko luka boato. Donc nzeta photo ba benga nzeta fois monene. Kai. Bon, comment on nani? Comment langai Bangala José. Bangala za mongala? Ah mongala. Za lokele. Ah ba lokele baza mingi sika boye. Bon. Kai bukali pona ndona. OK, likambo te. Bato na bino ebele bobengi ngai bolobi ke sango yaka po biso za na pasi. Na bengi pe mama député na moni ye wana za kozangwa. Mais na ningi sika bona yeba pasi na bino za nini? Pasi na biso aliawa inondation. Ekoteli bino. Ekoteli biso moya kovana bana ezalite. Bon. Gouvernement wa biso pe na charge ya obimisa biso mo esika po to pe mamalamu bana babika milimo ebele ya bana aliawa. Donc bolingi balongola bino baluka bino mo esika mosusu. Mo esika kopema soki pelesili esika musa etikali mo esika pe opemisaka bana ezala. Awa boza pe na ba ebite le esika otangisa bana. Ezali. Bitelo penza ya l'État ou bien za ya ka ya privé. Bino mo bato bosali yango? Bon, biso monga toke ya po bana bazwaka mwa balakisi pe bazali kaka ya awa. Azali awa. Na kotala pe molakisi. Na ngina mona pe molakisi. Kotala otika ngai pa molakisi. Pote na ngina mona molakisi. Inosaka. Inosa wapi molakisi inosa? Moi zando pe ezali ya moi. Bimakawa, kondwa wa manyoko, biloko nyonso elia makezaka. Mais lelo moya. Molakisi ye. Moya kopesa isusu marché ezate. Ezate komi ya pasi. Mbisi ekimi bino. Mbisi ye komona na muke. Bon, tango ma ebendaka ne mbisi bima mala. Likambo te. Molakisi ye. Ndeko mbote. Mbote. Comment on a dit? Monsieur Innocent. Monsieur Innocent. Ozali enseignant. Nazali enseignant. C'est très bien, ça tombe juste pour tout sur la moi moulaï. Monsieur Innocent, Ozali moulaki c'est une école nini? Na pays Israël, tozali po encadrer bana na biso tellement tozala bakamoko oke bana bazali analphabétisation ya makasi yango tomeka kosala po encadrer bana na biso de façon que émergence pesa na kati ya mboka na biso. Alors bana wana oza à peu près un effectif à combien de? Tozala 45 élèves de premier à 5e. On nous a retenu ça. Bazotanga gratuitement tout bafutanga. Bon frère avec
appui à mes parents, nous sommes ceux qui vont à l'école, beaucoup moins coûte na pour l'école en Guézali. Nous sommes moins dans ma bâtole, na appui à mes parents, na biso enseignants, pour te mettre à bon, c'est la bonne place il y a pour vendre parce que ban même le sol et je ça la biso bien. Alors ba grande difficulté bino bozana ngolo kwa na école les années a aussi katozali. Difficulté la liboso. Ba loko ezati. Yangwana ensemble na ba parents tozo linga totonga. Difficulté la liboso ngwana bana bazana ba banque vendre te ba matériel didactique ezati tuza ko débrouiller na ba moyens de bord. Na mais en tant qu'agent de développement aussi. Na mais ka ko kotsa rapport na niveau ya service. Bon ba le bifuna kotsa en tout cas deuxième rapport na niveau ya ministère ya affaires humanitaires. Au batala ndenge nini ba kokina ko la biso ne fisque solution pour la situation. Mais na sepeli na moni ndenge boye ce qui est coupé ça moi implice to ko sepela makasi pour na école na biso. Alors inondation yeye balobi est bouleversé vécu quotidien na bino. Effectivement. Alors généralement ezalaka boyete atambule betaka meko makati na niveau ete. Comment noter? Boyebi ke bato bauti okufa na Kinshasa kuna na ville. Bato bauti okufa ebele plus de 40 personnes mbulu ebetaki. Oui, eza bongo. Alors sikoyo bino moko bosenga na letani bozo continuer ko vivre kaka bozela team pela ekoleka to bozo kana pe kolungwa bokende sika mosusu. Na minute de tozali awa soki tozi l'état kanisi ka yebi ke population na biso moko ezali quelque part baza ko souffrir baye po basunga biso na likambo to beteli maboko parce que ezali moko ya ba social OK toza ko lela biso nyonso ke social ya mboka likatala likambo social yango peuple affaire ministère ya affaires humanitaires tala boya kotala ndenge peuple tozali eza catastrophe déjà naturelle oyo toza ko vivre oyo soki boya kosunga biso e kozala pe na lokumu mboka na biso oleto bamona ka biso na bilili boye solution ezate. Très bien. Toujours c'est que là chef de l'état bato bauti ko kufa plus de 40 akendaki yemoko personnellement eza malamu kokende kotala bato bakufi mais eza mieux kosalisa bato oyo bana pasi bakufi nano. Chef de l'état ozali moko ozali somi ya mboka osimi mboka oyo soki toponaki yo na ngwende parce que toyebi obanda kobundela biso mpona likambo obanda kolela social ya bato peuple na biso tozali liboso na yo tokeleli na minute oyo toza koluka nani akoki na kosunga biso mais lelo tomoni na moko ya badepute na biso toponaki awa amemi bakamera awa po ameka kozwa filme oyo po atala ndenge nini okoki na koya kosunga biso soki okoya komona paso toza nango awa papa na biso tokosepela makasi yo mona okoma awa omona mpe paso toza nango awa. Boni o malamu papa be mpasi awa mpasi na yo yo nkombo na yo nani? Nkombo na ngai Bakula Victorine yo vandi awa mbula ebele? navandi awa mobali ezalaki nini na nganda lisala akufa yango wana ya tata Inosa. Tata Inosa mwana nonde aza molakisi awa mwana oyo yauta yenga moto na balaka papa wana tokoma ovanda awa okovanda awa sika boye mpasi na yo lelo eza nini? kaka be ndenge na otelengala bo ndako te esika kovanda malonga eza te balobi mpela ebengani bino? Ka mpela oyo tokeyelaka nango bebo kasika boyo kosenga na mokonzi ya mboka nini? Mokonzi ya mboka to bakonzi ya mboka basala nini mpo na bino? toyoka bi ndenge bato bakendaki me toyebaki yango mpenza sika oza kosenga balongola bino na esika oyo? balongola biso tokela wapi? boza obe kaka awa yo olingi tika obe awa? tokende wapi yango so bozwi esika so bazwi esika batia bino? On va d'abord visiter ndako moko totala nazwa ta échantillon ya ndako moko epuis tozonga tokotala pe église tokotala pe maternité nalingi nakota na ndako moko wapipa na yo te natelema kaka awa nakoya kopola rouble elakisanga nano ndako donc awa
Ah, koto ndeza lokwa chambre. Bana sikono balalaka. Bana nde balalaka. Sika bo moya ko bikezate. Mo bikezate mo lala utu ba difficulté ke nga paraboy. Na la kata libanda bana bazo ta place lala mo likolo, ça va moi bien. Ah yo zola libanda po bango baza mo likolo. Pamba te tiki bango na se. Ko la sombule ye, biloko no soto za yo eza obeba yo pola pola. Tala ya biloko bango za mais yo mai. Sufi makasi. Siko bozo mona solution ezani balongola bino en urgence ou bien baya kolongola batia zelo. Bon, ngonza mboka ndenge akoti sikoyo akoti makambo pe asika. Pona biso tozali population to sengi ki soki akozala na ma azala penza ki muto ayoka bato mawa. Ayoka biso mawa, aluka biso place moko otia biso. Beza souffrance na bana école bana botanga sute, baba na biso atanga kaka. Tozama kote na libanda te batanga libanda. Bana biso atanga école ezala mai, mais bana batanga ezati. Uti ka bu kaka. Église pe bato ko taper église te bato bosambela te ka bu. Très bien. Merci beaucoup. Toza kokoba, je pense que bozo landa biso na Londres, na Belgique, na Allemagne. Ndako place toza na kati ezali ndako ya paisible citoyen congolais moko. Toza na ilo babengaka mongolais. Tozali en plein fleuve, ne bozo mona toza na mokilité, toza en plein fleuve. Mbula o ebeti et créer au bango ba benga mpela et créer inondation makasi ao. Ba école moye bana batanga ezate église moye kotanga te hôpital moye ezali te bakomi kovanda likolo ba nzete. Po yo yo zo mona même bana papa lobi azola la libanda. Tozui échantillon ndako moko po boyeba. Yo muto vandi oza ya kolia, yo muto vandi ozali kimia, tala bato passion bazana ngo. Alors toko senga bato bazali na ministère tutelle ou tel makambo humanitaire. Tala esika koya kosala musala yango. Bozela bato bakufa te po bokendo sala constat. Gouvernement ya ville ya Kinshasa esika otozali ezali ville ya Kinshasa. Bato bazali ba électeurs ya ba député ya Kinshasa ou ba votaki na assemblée provinciale. Donc nazo pesa maloba na président de la République lokola garant ya bon fonctionnement ya l'état. Nako pesa na premier ministre Sylvestre Ilunga. Nako lobela pe na Steve Mbika moto atali makambo humanitaire. Nako lobela gouverneur ya ville Gentini Ngobila na président de l'assemblée provinciale. Botala eloko ni boko sala ni urgence baza ko senga bolongola bango awa bolukela bango esika moko ya kotia bango ata na fikine en attendant ba pesa bango solution moko définitive. Pamba te esika otozali bato baza plus de 5000. Soki bato bakufi tokoya ko kundande bibembe kozala malamu te. Même Yesu alobaki akotuna bato na mokola suka tango ngai nazaki na pasi osalaki nini mpo na ngai bakabelaka bembe mbongo te bapesaka moto aza na bomoi bosalisa bao baza na bomoi ezali situation moko très chaotique et nous pouvons éviter ça. Toko éviter baliwa eya soki ka boki cri d'alarme pardon oyo sango mokonzi asali pona bino na kiti awa TV za radio te. Je pense que kolela na biso za koyokana et en urgence l'état komeka ko intervenir pour na sauver ba Congolais bazali en danger. À tout à l'heure. Hôpital les autres. Oh, église un message. Je pense que Marambo Nazoloba, ce n'est pas de l'aventure. Et Sengeli, l'État a en compte ma revendication de Sala. Honorable, s'il vous plaît. Je pense qu'honorable a déjà. Ndenge na lobaki awa ke toutai ko bengaye asali quand même rapide à combien escat ozali mbote na yo. Ozali député provincial ya ville province ya Kinshasa, honorable Thérèse Masengu. Awa tozali na île Mongolais. Na ye awa bato balobi ke ba votaki yo. Voilà pourquoi en urgence parce que bango bato babengaki ngai par rapport à musala nazalaki na obligation ya kosenga yo ya. Merci quand même d'être venu parce que osali yango na lombango. Yo na bato yo boyeba na ndenge ni. Au fait, avant d'être député, par curiosité, j'ai fait au moins 2 ou 3 fois Naya Awa. Mais pendant la période de la campagne, Naya, na visita Natala vraiment. En fait, yo peut-être Oyo Moni Eza Mouké parce que Bazindi. En fait, Eza ba il Oyo Ezo détenir au moins plus de 5000 personnes. Donc Mboka Mobimbe Zali Awa. Alors, na salara campagne, na sepelera na bango mingi, na monara bango famille nanga. En fait, Eza peuple, donc ça fait partie du peuple congolais au Baza Awa. Ndenge omoni bango awa awa na kati awa bana classe bazala maternité zala
bazana moi dispensaire na bango bazana ba église au moins 4 églises ezali awa ya sikatende ezali awa nzambe malamu ezali awa awa ndenge ozana église ya message ezana esika oyo donc c'est tout un village oyo ezali awa passe na ezali au fait quand ils m'ont voté je les ai dit que bon nayaka na sali campagne na yebisaka bango na kozonga je suis rentré mokie na zwaka je me bats toujours que na sala que bana ba se retrouver yango moni bazotangela histoire ya école wana parce que tolingaka ke bana pona ko embrasser vision à chef de l'État, on a si contribué que Bana Baza a plus il y a 90 quelques. Là, j'étais en train de te parler, maintenant je crois que c'est plus de 100. Donc ce que nous avons dans le village, nous avons 500 balles. Oh, il faut battre. Alors, on est en train de faire avec notre propre effort. Il y a un bon moment pour que Bana Batang. Les amours passent. On vient de voir avec toi présent. Déjà place bâtie moi na maïza et ça n'a pas si mingi. Alors je suis en train d'interpeller que nazo interpeller gouvernement na biso chef de l'État parce que chef de l'État place ça akoye baté ce qui biso to kita na terrain te ya akoye bandenge ni kezana peuple moko ezana posa na ye baza awa na Mongolie bazo souffrir. Alors pour nangai décision ou bien loko liboso nazo senga évacuation les plus rapides. Éviter catastrophe, il faut y plus tard. Oui, il faut éviter parce que il n'y a pas plus longtemps, 2 jours, Kotanga, au moins 41 morts. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, vanda awa, to banda kolongola bibembe. Maina mismoneza que to longola na nubato awa. To lukana no sika ko sauvegarder bango quelque part. Ce qui chef que l'État kozwa esika, ba place ezebele na maluku na ba terrain wana. To luki esika to kocha bato. Baza peuple congolais, baza ba étranger te. Alors nazo sengelo kwana elata ezosalanga pasi. Mais c'est quel bolo belango pe l'assemblée provinciale pour bino boza pe ba député ils en a charge na bino. Non, aux en retard. Nasna commis déjà lettre, na pesi déjà natindi na assemblée provinciale, au gouverneur provincial natindi et pas ministre il y a Steve Mbika Mabatali. Steve Mbika na makambo etali assistance humanitaire. Nyonso wana tozana bakize. Pourquoi on a fait ça? Parce que tozo senga urgemment les hauts. Na fikini wana place ça. Dans un premier temps torokina ko évacuer wana to chibango to luki place otokocha bango. Baza peuple congolais otokoki ko pesa mutu na mutu mo esika na eba cha tata nini. Ba pesi pourquoi tozela to kunda au moment où na est bato bazokufa. Très bien. Alors pasteur Mbote. Mais esika tozali c'est vrai que tozana on a okota na pona tala mwana parce que ça fait très mal. Tango yo mokonzi mwana no abotami na Afrique du Sud, otindi moi sinon na Londres, na Allemagne, na Belgique, na États-Unis. Pour que ndeko botama yeba ke bana mo bazobotama likolo mai bazali. Tango yo pasteur olinga mwana no abotama na Ngaliema, yeba ke za na bana mo babotama likolo mai baza pe na droit à vie. Ça fait très mal. Na interpeller le pasteur pambate ba bisinga ke église ezali a peu belé. Mais yeso alobaki yango, même ata batoyo bakoya kolobaki balinga nga na websa bango nazaki na matanga nazaki na pasi bosunga ngai te. 4 églises ba pasteur nango ba responsable ba bato mbongo na République démocratique du Congo, mais curieusement ba église eza abandonné na triste sort bandimi oyo peta musu bachaka mabonzana bango ba pesa ka pe dimba contribuer ka pe baza bato bazo espérer pe na lola bazali exposer na condition l'église ezangi bolingo. Bon eloko lobi eza solo ndeko Israël ezo sala pasi na komona ke to komi na Mongolia awa esika Mongolais d'abord ils ont reconnaître Nzambe d'abord liboso parce que ba église 4 déjà na esika boye eza déjà le mois malamu. To sing d'abord un ba pasteur peut permettre ba me camper ko landela pe ba makambozo le kana Mongolia ba église na bango parce que comme si na minute ba abandonné bango. Bon, je suis surpris de tous les 4 églises, Nzambe Malamu, Sikatende, église à message Abraham, na église na ton de Seigneur Sowana. Bon, bah responsable dans mon bassin, bah fandi. Alors il faut que bah s'engager. Niveau spirituel bien sûr, il faut qu'on s'engage. Texture dans mon condambo comme ça dans mon Christ nous.
donc s'engager pe na mambwana nyonso talami et ça la passi mongolais oyo comme na assistant honorable vous allez koya ngone bandeli honorable assisté mongolais très bien na mambo tali ba étude abana tout a bon aussi elle fait de son mieux pour que Batouba ça l'a quand même très bien. Mais à notre surprise, maman Moula, le BIC, on a saisi le ministre de l'Action humanitaire, tout ça, les copines du gouverneur de la ville, président de l'Assemblée provinciale, lobby, désastre avait vous me évacuer, bateau ko tchabon esika, banozo mona bana bana, ils va venir à Congo. Lobby président Bakou Manamboka oyo, bateau va diriger Mboko, mais telle la condition. Bana bazo fandela ba bébé bazo bota manasa mai bon maladie donc bilo onyo soana baza ba congolais bana président na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza na gouverneur na bango Gentini Ngobila o eza ville à Kinshasa eza mboka te donc to senga intervention le plus vite possible basala o manso bako basa kasa bazo lokwa bango bandeko na bango bazo kufa baya ko lokota bibembete baba no lexala ba TV il y a eu des morts il y a eu ceci to yé pour que total là qu'est-ce qu'on peut faire nous demandons au président de l'Assemblée provinciale Godefroy à côté na kati ya likambo de plus vite que possible y compris gouverneur Gentini Ngobila a me camper kotal les chefs de l'État à s'impliquer na makambo bebi que président na biso tozana e oyo eza likambo pas sur ça ba mort d'homme. Bon, le lot ceux qui ont baigné qui moule bêtis à marquer de bakoufi et comme l'histoire la TV avant que désastre ya avant que ma béya tout cinq implications il y a gouvernement il y a président de la République n'a pas pasteur baza obligé ba la église comment les gens vivent. Très bien. Donc je crois que même les diasporas ba o baza bande ko na bango basa ba congolais ba ko kima Brazzaville te baza awa l'état a luka plus vite possible ba luka solution ya peuple ya ba île nyonso yo donc c'est ce que je peux demander. Très bien bozolanda biso boza ebele boza na Luanda na Angola na États-Unis na Belgique na Allemagne Toronto Montréal Dublin Afrique du Sud bozolanda biso na Irlande to bosanité bat baza na Brésil to bosanité bat baza na Lubumbashi Moïse Katumbi Chapwe tala bisika kolona yangoyo président de la République tozali ko rappeler yo pamba te ezana makoki na yo ya kosala oyo boy nazali d'accord na yo tango catastrophe esalami na Mbanzalemba souplicité ya kokoma sur place ngala pesi coup de chapeau nango ozalaki na Mbanzangungu également tango bato bakufaki na likama accident ozalaki wana eza malamu kokunda bato eza malamu mais kobikisa bango yambo ete bakufa nde eleki nyonso okimoloba pasteur ndenga lobi honorable pe awuti koloba yango awa. Président église de réveil, il y a Sikezali Sonika Foot. Est-ce que ce coma oui bah que l'église de réveil peut aller à Batoupe babonde la ça fait très mal. Mais en dépit de cela, maternité. Ce qui bino bozo bota na ba condition malam boy ba ke bato bazola na pasi bazali ba oyo ata pongi na bango bakoko lala pendant 1 heure te po azobanga soki mbule bandi ayebite ndeni bakosuka to uti na kata ndako bomoni moboti musumu ayala na ndako ta tie bana na mwa likolo ya ve ya kalibanda po soki mbule beti babwato bozomona soki mbule beti bakotika nyonso bakokimaka na bwato bakotika nyonso yango moni babwato eza lokwa urgence pour na bango mais est-ce que l'État ne peut pas faire quelque chose en urgence au-delà ba problème bozana ngo bovandi na guerre ya FCC na cash est-ce que tozala ngo posa na mboka oyo FCC na cash guerre na bino pendant que peuple aza ko souffrir pendant que peuple azozanga esika ya kolala oza mokonzi ya mboka soza na makoki ya ko répondre na désirata ya peuple oza magicien te président de la République voilà pourquoi ngai sango mokonzi na ye awa na il na longoli bilamba ba sapato na ngana makolo na koti awa pona kosolo na bandeko na kuti bilenge bazalia bazana droit ya vie na kuti mibali bazalia bazaba to mayele batangi ba oyo pe lobby bakoko sunga mboka tala molakisi moko na kuta na Crispa tangi saka nekolo sika honorable Asali Musala moi je suis très flatté na préféré naza na honorable ya boye oyo azoya sika bato bazolia matebele na kimia aboyi kozana ngombe na pasi kozala mutu ko vivre pona batunde za malamu yango bandeko babenga biso to ya akuru ezate bakotala TV na mwa ba groupe ya mikie carburant pe ezali pasi mais ti bino bo vandi na ba bureau na bino zo kumisaka français je suis ministre tel je suis honorable tel est-ce que yebi ke ba congolais moko 5000 personnes bazali quelque part bazara pasi même ata moya ko vivre na mokili ezali te bano bozo pesa bango droit na vite bano lobi bakokoma ba condité bakokoma pe na armée bazu pe ba PTT bano yo lobi
curieusement na kuti ba service nyo sur l'état israélien yo za chef d'état-major boko wela ba français belé ozoluko comme commandant tel ba pesa yo siat to ba pesa yo 14e région je suis d'accord mais ba soda ou ba vandia tala passion bango baza ko nyoko malango musala soda ko epe kotika akompe na musala mususu mais bazo batela batune sika on a li futi nini baza kozwa s'il vous plaît c'est une urgence on ne blague pas avec la République les peuples gagnent toujours bon meka kozwa likambo na urgence bon ça la quelque chose bon longo la bateau en urgence bon longo la bango bolongo la bateau bolongo la bateau bolongo la bateau esika bazaliao bokende kotia bango ba place ezali ebele trouver nous une solution to boyi bokunda bibembe bobikisa bateau bazali vivant bazali basi bazami bali bazali bana bazana droit ya ko vivre lokola yo place oza ko vivre kanisa malamu pona Congo sala malamu pona Congo loba pe malamu pona Congo bino bato kozali bana ya mboka tangu soko zala librement olingo sunga bandeko oyo na condition bango bazana ngo na mungu analipa ton eloko zali parce que toyebi l'état na biso comment il fonctionne mais soki pe yo za mo Kristo moni koko kosala quelque chose numéro de téléphone ezali wana mais kako contribuer pona kolobake pona bandeko wana ngana pesi elamba pona bandeko wana ngana pesi valise pona bandeko wana ngana pesi mungwa pona bandeko wana ngana pesi ata plante ya pamba ngana pesi mapa sala quelque chose pona bandeko bazali awa il faut une assistance humanitaire avant même tout le monde a assistance ya libanda ya kato ya mboka na biso mais entre nous vivre pour les autres toko sala ngo soy mo sapia beli makolo mutami mageno hôpital miso azotale là tout en ate monoko nda ko expliquer munganga kazobela botala passe pande ko bazana ngo il y a pas moyen de dire beaucoup de choses nazoko tana tala mwana ya mukie. Je me rappelle la histoire ya Moïse boyebi Moïse ezalaka boye abotami Pharaon azoluka bo mabanda bakamati Moïse bache na mwa kitunga bayeko tshela likole bale bano lokwa baza ba Moïse ya lobi Gero tozolela ya Beni ta musu bano nde batwa kosisa yango. Pasio bozolela na Kinshasa ta musu bano nde bakoya kosilisa yango. Nana yebiso baza banganga ya maele ya lobi. Basi bazaliao yo vandi ozosala toilette na kiva malamu ozokumisa batu ke ozobanga ba infection. Bongo bato bazali kola mai. Bana basi yawa. Pasi nino bango bazana ngo. Zala quand même mutu. Zala mutu. Zala mutu s'il vous plaît. Pasteur Barouti, vous a parmi ba pasteur ya minene l'église ya message ya Branham. Bossa la quelque chose. Léopold Mutombo, makambo etali bino boza ba pasteur ya minene mukuna évêque Pascal si katenda kuna bosa la ba campagne ya minene boko bato bazali awo boko kanisa bango te boko kanisa bato bazali awo te Martin Fayulu awo koko ya te bozo ngene ba poto me awo koko ya te Félix Tshisekedi président de la Bible awo koko ya te Janine Mabunda awo koko ya te Kabund Augustin Kabuya bato IDPS pe bazali awo boko ko ya te bato SID bato la muka pe bazali bato FCC pe bazali awo est-ce que boko ko ya te boko vivre pembeni et bon place à bateau. Donc so bolie bozomona guerre banambule beta po bino si botondaki. Yo ozotambola na jeep bangonde bazola na mai. Ozotala ngapo na zolo ba continue kotala. Yaka tokota. Bon dans la lumière, t'es lumière. Na zope oya. Na Tchadé. Ça va? Bandeko ndenge boza komona awa tozali toujours na village na île Mongole wana moni mama bote mama kombo na nani mama Judith oboti mwana oh le bébé a souri oh là là oh kombo na nani kombo Priginelle vie OK abota misika oboti mokonini oh donc lelo tolo balko mikolo mibale nde mwana wa botami semaine passée ozana bana boni oh troisième nae obotami ka na ndako awo na Kingabwa nde boyeko nae awo alors esika bozali awo na se oyebi ke mai ezali tiabo nazomona malamu te pusana bo yo pusana bo oyebi ke mai ezali awa mai eza na se awo ozobanga likama te place ozolanda mwana mbula eko ya pe memi ona mwana ozobanga te ozobanga bande kono basi bazotala yo tala caméra koto l'état pas za kotala yo oyebisi na mokonzi ya mboka nini oyebisi na gouverneur ya ville to bande kono so bazolanda yo oyebisi bango nini
nayebisa mokonzi ya mboka asunga biso eta toza nango eza bien te mai ezoya ezomata ngonga nyonso kutu moi tolala bien te tolamuka bien te asunga biso. Mwana aza ne malamu abotami na kilo boni 3 kilo 400. Papa mpe azali ake mosala likambo te tokoya kotala soki nzambe abateli biso obomba mwana malamu oyebake mopepepe ya mai ekoki kosalaki mwana bele fo obomba mwana malamu kimia ezala mama. Oyo ezali hôpital. Oyo ezali hôpital. Mama wana aza malade. Tokota na kati tokoya kodinda pamba. Révérence. Mama, comment on a? Maggie. Maggie. Ah, aux osani. Na hôpital. Aux hôpital. Ah, oui, c'est quand aux hôpital. Ah, oui, c'est quand aux hôpital. Bozwaka nde soin na bino awa? Tozwaka soin na biso wa papa. Yo koti ya ntango nini? Na sali 2 semaines na ndambo. 2 semaines awa. Ndio yaki pona maladi. Pas malade. Sika boye oso biki? Na biki, sikoyo nakangama 2 semaines na ndambo, mbongo kobima eza te. Mbongo motango boni? Mbongo 25 000. Basangi 25 000 pona kobima nde mbongo eza te. Yango ndio kangami awa. Nakangami papa. Mbula oyo ezobeta oyo esali yo pasi te? Papa. Papa. Mbula ebetaki oza kaka awa? Kaka ya munene wana. Obangaki te okozinda pamba? Nabangaki papa. Osengi na nzambe abatela yo. Nzambe abatela papa. Bakonzi ya mboka baza kolanda yo. Sika awa mpona likambo ekomeli bino tala hôpital bo basi mpe babotaka awa? Mosusu abotaki awa bazwi mwana bakena ekuna. Bakena mwana kuna? Efai 2 jours 3 jours. Sika yo oyebisa bakonzi ya mboka nini bao baolanda yo boye? Bakonzi ya mboka ndenge bayawa babongisa biso hôpital oyo. Babongisa biso hôpital otala ndenge bokuti biso mwana mpe mosusu moke azongi lela akweki na budu. Alalaki na se apungi. Kobaluka. Aye kokwea azalaki malade? Kokwea kweyaki te osidi ane ekangaki ye nalamusi mama na ye ndenge ayaki kozwa ye na nakomita na mai te. Donc mwana moke aza obela na katikati ya butu kobaluka ya mwana na se apungi abaluki akweya mosikere nde ebombi ye yo omoni ye ndo oyebisi mama na ye ale balongoli ye bakende esika mosusu te abika ayoki bia bimika sika auti kouta obimaka sika baza na ngambo kuna na kamina soki leta azwi mokano akolongola bino na esika apesa bino esika mosusu ya kovanda yo okolinga ngai nakolinga okolinga kolongwa ozonga esika bato bazali bokobika na kimia kaka so bapeti 25 000 francs nde obimi na esika ya boye soki bapesi nga 25 na minute oyo nga nafandaka na kamina na bimi oza na bana naza na bana 10 natangisaka bango te naza na kamina ezindi kelasi yango mpe baotanga te na kamina mpe ezindi ezindi na site naza mpe na esika kovanda te sava likambo eza te toyoki yo tozali awa nzambe asunga topesa mwa makoki pote ozwa kimia na likambo oza koluka likambo te. Ici nous sommes à l'hôpital, ça fait très mal. Toza na hôpital. Ndenge ozomona mama ye, ndenge ozomona clinique universitaire, ndenge ozomona ngaliema. Eza hôpital ya minene, o eza pe clinique, ba benga clinique mongole. Donc au même titre,
bien que dans la condition de mon côté, parce que pour la clinique, il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu, mais awa ils appellent la clinique la clinique moderne. Pour la bango bazako se faire traiter, on a idée à Ngaliema, on a idée à clinique chinoise, on a idée à hôpital général de référence à Matete Omeza. Mon temps moment là quoi ça sana ndenge ba ali awa. Hôpital yango edindi monganga ye wana to sola gine liboso aza na bana 7 tala condition oyo aza moko ya ba malade avandi awa. L'état catastrophe obino bolukaka wana nde yango. Vous devez intervenir en urgence sans blague pour aider les Congolais au bazali awa. Gouverner c'est prévoir, il faut pas la politique des conséquences. Merci à l'honorable Thérèse Massengo. Oh, il a s'est déplacé personnellement. Honorable, na évité quand on a poussé la pombe il y a musika ngai esengeli batoba bayoka biso nano ndenge toza koloba. Honorable. OK. Toza na hôpital, ça fait très mal. Kota la hôpital boyé. L'accès bango image pour on démater que toza na hôpital esengeli ba mona pita que toza na hôpital. Et siga bango bazwaka yango. Alors, botala awa esika tozali yo moko penza tango moni ke toza na kati hôpital pasi ni ozoka na motema bana bazobotama wa césarienne ekozala na butu intervention ya appendicite ba malade eza ndenge na ndenge lobaka te awa bato bakobika ndenge na condition hôpital etioni. Et ça n'est pas si j'espère au monde combien la ministre Pinzoli a mis sur Mangaï. Na ebisio que comment on attend que tout éliminer yo boyo, toujours interpeller le ministre de la santé. Nous salons, nous salons za voyager, nous salons za kotala, nous salons de yango. Ya kolukandenge, ba ba benga na ebisio que ba benga ngo clinique mongoli. Donc pour na bango hôpital na bango yango. Hôpital na bango yango yo babotelaka awa bana babikelaka awa yoto awa. Alors nazo senga nazo interpeller ministre de la santé. Comme tu l'as dit, nous salons yango. Moi je suis prêt nayaka, oza site nayaka. Na assistaka bango nayaka mais gouvernement za. Président de la République aza. Ta yango. Tozo suka kana bi ata bino ba congolais bozana na diaspora bo babenga bino ba diaspora voilà vraiment bonga yango yo bokoki kotinda pe ba assistance na bino pour na ko assister o eza théâtre te eza réalité toyo ko sala théâtre te eza réalité mobimba eza awa to bosani makambo to tokoki ko sala pourquoi parce que oyo eza bato ya kokufa te mi bato bazana bomo oyo tozo senga to sauvegarder na nos vies ya bango et ça n'est pas pourquoi parce que na ba nouveau né dernièrement na uti ko ya mwana moko utaki ko bunga na mai awa Dieu merci ba ko luka ba kangi quelque profiter ba bikisa mais les autres le trop c'est trop na ba mayo na ba mbulo vraiment tozo senga c'est que ministre de la santé ministre Teni à côté Pelikambo vraiment Moussala Ezaya Kosala Awa Ebele Bosala politique sango na ebiso ke soki et lokoyo bakotika ngoboy donc tozana une semaine à kotika bato oto na ba mbulo yo vraiment tozo senga vraiment gouvernement président de la République tous les autorités de ces pays na étrangers comme ici va s'impliquer dans le Cambodge nazo interpellé bino ba député ya basi même vous honorable présidente Assemblée nationale nazo interpellé yo tant que maman na motema ya bo mama kokanga motema te bino nyonso ba député ya basi ya mibali botala kar ba intérêt na bino te nous devons regarder aussi les intérêts ya mboko et ça très important révérend yakana no boy nazoka pasi makambo nga nazomona wa ça fait très mal. Ça fait très mal. Tous en la carte hôpital. Lecture ni nous en avons. Hôpital clinique yango. Sango mo continue de sayo.
Oezana Soni. Pour la bateau, ça faut bika. Mboka babengi Kinshasa na République démocratique. Tout ça na biso, Hôpital ba condition oyo eza ba condition ya mabe makasi. Yo boko moni poto kota na hôpital, tokoti na boîte. Tokoti na boîte na hôpital. Na hôpital. So condition ya hôpital. Condition ya hôpital. Donc il faut ministre et la santé a mekampe ko la likambu ya ba santé ba peuple congolais baza koto. Donc tu as interpellé encore une fois de plus gouvernement quota makamu ya population au baza koto. C'est plus de 5000. Plus de 5000 ba fani ya ba maladie kakao. Mama kamu ba campagne ba sala libanda ya ba awa basundoli. Souffrir ma casse. Il faut le gouvernement à ça la casse à aider bango pour bazala bien. Alors awa vous avez un service nyo sozali. Ma service c'est ça 4 services nambo. La police est ali. Base force navale na fluviale bazalia. De bazalia. Alors pour na la mesure sécurité vous avez pas difficulté? Vous avez difficulté ma casse. Le quoi nini? Difficulté banger ce batindeli bango bazala bien. Donc banger lokola il y a patrouille au basaka na likola mai yango ndeza te bongo sika bo patrouille bo sa ndeni kana ba boîte est-ce que et comme rappel bozanga na moi bataka wa batumba ba ko yiba to bataka ya la kakoto attaque ça nga raté pour boke za bongo fa attaquer ça et gogo zala bino bozana bozo veiller pour na bato bongo na effectif ya combien ya bato dans l'ensemble bon tosé belé boza pena belé alors l'état est sengeli sala nini pour na bino ce qu'il faut en urgence par rapport à la sécurité boza ko sala pour na ba moyen de besoin intervenir mais en urgence faut appuyer bino na nini ce qu'il faut ko loba l'état a pour aider biso na ba moyen de navigation pour tout le moyen to kimisa mi biwana. Très bien, merci beaucoup. Donc beaucoup mi ana basi na bino na bino bazao tobino bozwaka mosala et puis bozongi tozonga la te mosala ka to mosala ka bosala bozanga avec équipe ekota ka biso ba koti moi 2 jours ba bimi biso ba épais. Très bien. Ah, ça va, on y va. Tokozonga toza likola mai na koza disposition ko luka mo kilote po mbalo ko yanga pe na kota na mai. Mbote na yo, mbote. Kombo na yo. Kombo na Charlène. Charlène. O bana no liboso. Liboso. Oza na bango boni. On a une bongo. 4. Naza bongo 4. Eso baza. Musi baza ka ni ba mikolo. Bango baza mapasa, baza na mbula boni. Bakokisi déjà ba mois boni. 6 mois. 6 ans et 6 mois. Très bien, mobile no azali. Bana oboti bango wapi? Na hôpital esika otouti? Ah, OK. Pasi na bino ezani.
moi mudade tovandi kotoka mai moya bana basaka na eza te tokomika mai ekende tobalongola bino ça va comment mwana o nani je suis papa Eli o papa Eli o li passe à papa il va de papa hein oh Aris très bien c'est peli mingi hein oya kotala bana merci beaucoup esengeli l'état longola bino awa apesa bino esika mosusu très bien bino moko bomoni lokola awa esika suka place tosisa mosala mama oyo azali mapasa donc azali mwasi oyo aboti bana mapasa aboti na hôpital esika towuti nde esika oyo aboti bana wana alors bana bango oyo baza nanu mike baza na 6 mois ezosalanga mpasi kolela na motema nayebi te eloko nini nakoyebisa bino ntango yo ozolia kanisa bato bazali awa ntango yo ozolala kanisa bato bazali awa ya omoni mingi na slogan na biso tolobaka loba malamu mpona Congo kanisa malamu mpona Congo sala malamu mpona Congo. Le bien-être universel c'est vivre pour les autres. Ba service ya l'état oyo bazali awa la police azali demia bazali nani service marine bazali fluvial baza kosala musala bien que na ba moyen de bord mais volontaire ko travailler ezali et sengeli bo pesa bango pe ba moyen approprié akaya ba urgence loka tozolo ba catastrophe naturelle inondation ezali et sengeli ba évacuer ba to en urgence mais curieusement ata matériel moko eko permettre bango basala musala ezali te moko mona ba particulier oyo baza na kati ya gouvernement des ministres voleurs baza kosomba bakano rapide ya kitoko po bakotiango na biloko na bango eza privé aza na salaire mosusu par mbongo ya yibi na l'état mais tala population oyo esengeli bayoka esengo ndenge bino boza kotravailler passionné bango baza nango ça fait très mal oza mokonzi kaka soko oyebi ko répondre na posa ya peuple soko oyebi te tina yango zani tala ngai yo na kati ya mai journaliste mais naza na kati ya mai tala honorable Thérèse ye o masengu akokaki pe kozala ero avani na quelque part akomela pe eloko to akokolia mais tala mwasi yo ndenge aye awa eza su makambo kozala député te awa eza nde makambo ya motema koyeba kovivre na bato tala oye aye atiki titre na ye ya député makiti awa tala pasteur akokaki pe kovanda mais aye awa tala pasi oyo bato baza nango naza kobelela s'il vous plaît cri d'alarme chef de l'état sala quelque chose mama Denise place ya koaccompagner mokonzi ya mboka yango oyo koaccompagner mokonzi ya mboka kaka te place bibembe ezali to la voyage mosusu place nde yango oyo ya koaccompagner ye namoni olati pantalo boye mpe awa na mokonzi ya mboka boya kotala peuple na bino bazali awa bavotaka mpe président de la république bavotaka mpe député bavotaka mpe bato nyonso bino boyebi botala pasi oyo bango baza nango botala pasi bokosalisa bango wapi bolingi boya kokabela na matanga na bango ke honorable tel a donné président tel bakabelaka ebembe mbongo te bakabelaka moto aza vivant boyoki mbela na bango toza kosilisa manaka ya lelo awa esika tozali na île Mongole moya kokoma na ba île mosusu ezali te po ezali ebele mais tokocontinue enquête mikolo ekoya mais oyo ezali déjà échantillon ya pasi ya bato nyonso bazali po porte akokota ezali esika bomoni bandako ebele se echoli botali basi botali maternité ya koloba kutu te bango benga clinique Mongole mena pasi mingi botali basi oyo baboti pasi bomoni ndeko mosu akangami na hôpital likola mai mais akangami likola 25 000 francs bandeko est-ce que boza na mitema gouvernement eza eloko ya kozela te quand nous aurons l'argent bosala ni urgence bo trouver solution pour que bato yo bazwa kimia ba place eza ebele na fikini boko kotia bango na ba maluku bosala quand même Steve Mbika ozali ministre ya makambo etalio tika ba français ebele kotambola na chef de l'état to kopesa ka ba français na ba réunion c'est bon tant yo lati costume botala mosalo yo ba nomele nde yango catastrophe naturelle, action humanitaire yango, vous devez intervenir en urgence. Kimia na mabota na bino, soki nzamba lingi tokuta na mbale ko na zo liki ete makambo na lobi na bino, mokonza mboka akozonga en considération ba service na ye, ba koyeba yango bokolo ba chef de l'état yeba gite. C'est vrai aza magicien te yango ngai sango mokonzi na ye. Yango moni honorable, aussitôt na bengi na téléphone atiki makambo zaki nango akoti na kati ebale, ye azalia. Na lingi souplecito ya zwaki ekota na gouverneur à ville à Kinshasa, Gentili Ngobila yaka kotala, président Godem Poyi, président assemblée provinciale yaka kotala bourgmestre ya limité yaka kotala o eza commune na yo boya kotala je kokwa kenda wapi na yo kako isute o déplacement ezali botigeli honorable charge yemoko Christelle Vwango za député assemblée nationale te nationale ezana wapi talibino mama Mabunda bisika yango nsingi pululu esika nde yango oyo boza banganga maele boya kotya maele awo bobundela bandeko pamba te so bobundeli bango bobundeli ba congolais na beni bato bakufi ebele ebola yango ekoti malade ndenge bazali baza exposé na malade ebele ndenge bazali na mayo malade eza musika te malade eza musika te bosunga bango mise komi na suka na na kena koya kotala bino bazo sumbaka kawa bozo melaka boma yo
Oh. Kasi totombola ta maboko po mise komi na suka, totombola ta maboko. Mise komi na suka. Na yaki kotala bino soki nzamba alingi tokomona na mbalo ekoya. Kimia na mabota na bino bobo sala pete Yesu akozonga. Amen. Ata nyonso bozo sala awa boyeba ke Yesu akozonga. Bobongo la mitema ba bongoli na note boyebete eza na lola moko esengeli bobotola. Eza na lifele moko esengeli boboya yango. Bobongo la mitema bomi botela e bomi boboza na malamu pamba te ata soki Yesu azongi na note liwa eye soko kufi okene nesika ya kopema ya malamu. Kimia na mabota na bino nzamba kotika bino te. Abatelaki Israël akotika bino ta kozala bino tina suka. Merci beaucoup. Mujinga Baudouin. Na eko sukisa maloba wepa na yo pamba te ndo za penza nkumu ya suka. Honorable s'il vous plaît. Tu eko sukisa maloba suka epa na yo. Papa Baudouin, mbula boni yo du mabele za kovana esika mbula boni. Bon, awa normalement tout ça depuis 1958 ndé bozana esika balo. Allez esika balo. Mobutu ayebi bino awa boza makamanyo sezali awa. Oui. Alors, tango nyoso bino bovandi depuis 58. Ba pasi mingo ekomelaka bino. Bino moko boyeba ka kesiko boza esika likama. Bon, banda to banda. Nanu tozwa catastrophe lokola oyo ya lelo tozalaka na mesure bon esili na temps moke ezongi me mbala oyo eza surprise mpo na biso tozomona yango ezocontinue jusque maintenant le 30 lelo na bakanisi mema yango ezomata kaka. Généralement ezalaka na bapériode déjà bovandi kimia. Oui, ezalaka na bapériode tovandaka kimia tosali misala bon inondation eyaka mais esuki na mesure na yango. Alors na temps moko un mois seulement tozongisi baactivité ndenge ezalaka. Alors sika boye esika otozali kombo nango mongole oza pe na babita baza ebele bao bakovena à peu près combien de personnes lokwa na ville okaka na ile okaka esika tozali. Bon awa tokozala plus de 1000 personnes lokola awa mais so totamboli na bisika ebele nde bato baza plus de 5000 parce que bango nyonso baya kosala vitaye kaka awa wenze ezali hôpital ezali etele ezali mpona bana ba église pe na moni ezali pasi na bino penza eza nini. Bon omoni pasi na biso eza magie tozala basaison mosusu mpe bapeshe etambolaka te bon tozalaka oblige kosala mwa bilanga ndenge ozomona parce que ya inondation na simasima awa babilanga ezali bato basadolaka na baactivité wana. Bon assistance comme telle tose débrouillaka biso moko tozokoencourage population oyo adébrouille mpo basurvivre mais tozala na opportunité na moni mama ayaki nale na propagande wanga mpe nazalaka ebe nasepeli mingi bayaka mais bazongaka te mais tozomona ke ozoya ozokoassiste ezali esengo mingi mpo na biso. Alors je crois bien que na angle wana tokokende mwa liboso ya kozoma basolution mosusu mpona tala population surtout bana. Siko en urgence ndenge tozali awa soki mokonzi ya mboka esengeli ya intervenir na ndenge ministère mobimba ezali oyo eza kosokipe na makambo oyo nini ekoki kosalama en urgence soki otali kamera okokoyebisa mokonzi ya mboka au moins peut-être na sens ya kosécuriser population soki ezali na place moko bapesi mpona kosécuriser kaka bana parce que oyo eza place biso osala misala alors bana bakozala na toute sécurité na basi na bana mais biso tozokoya tosala na bakabo biso tokokomata na boîte okei mais ntango ozotala bana bo sikoyo osala te. Très bien donc esengeli basala yango soki moyo ezali balongola bana na basi baluka esika moko akobatela bazwa moyen ya kotanga lokola awa. Très bien école ezala kokangama bana bazotanga te bon hôpital même na bacondition même kokuti komona wana couchement moko difficile alors eza bien te. Très bien merci biso toyaki kotala yo toyaki kotala pasi oyo ezali je pense que bakonzi ya mboka bakoyoka kobanda na mokonzi ya mboka ya liboso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tondimi ete badéputé provinciaux lokola mama ye aye balobeli ya peuple tobengaki ye akomi je pense que vous avez solution malamu tondimi gouverneur ya ville mpe akoyoka nzambe epa batela bino pamba te bokovanda na likama ntango nyonso mabe ekokoya me tozoliki ete nzambe oyo abatelaka Israel akobatela bino eke na ngonga moko ya moke bakopesa biyano na posa na bino donc nayebi te soki ozala likambo suka ya suka oyo ya suka ekokozala na moni awa
toza peu près na 4 églises bakambi wana mpe bakoka koya kopesa biso mwa maboko kosungana parce que oyo bandimi mpe na bango. Très bien. Alors pourquoi pas assistance ezali te kaka biso moko tozodébrouiller mbongo wana tokotia baofrande tozozwa wapi. Alors bango nyonso baza impliqué il faut mpe baassistaka biso. Très bien. Trésor Kalafaye, venez un peu, on va terminer avec Trésor Kalafaye. Je pense que Bosolo, la politique officielle, il y a les lois, il y a un Souka. Trésor Kalafaye, d'une manière générale, en 1 minute, peut-être si tu peux avoir quelque chose à dire, après descente où Ezali, il y a Passi, où il est limité, mais il y a Bato, puis Bazola qui n'a Passi. Qu'est-ce que tu peux résumer en 2 minutes? Merci, ça fait vraiment mal, très mal alors, comment on a la condition de Bazova Nangawa. Moi je croyais que l'honorable Azagi la seule personne dans le Messana Royawa. Je vous apprends que ici qu'on est fallu pour passer à la clip, il y a Abinara Lokama Belé Elis. Je vis l'enfant Abinara Naï. Il a dit à la télévision qu'il a clip pour un Équateur. Il a dit à la télévision qu'il a pris soin de cet enfant-là. Je vis l'enfant, je vis sa maman. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Au-delà, il y a l'autorité, c'est vrai. Mais si on va payer Belé en Afrique, tout le monde, ce ne sont pas que les politiques ne sont pas des particuliers peuvent aller au Sala. Vous avez cité dans le passage à personne de bonne foi, il est temps que va venir à neutre. Honorable, c'est vrai, dans le beau Komogo. Attention, il y a un monument qui va prendre soin de rater. Parce que la minute de 5 ans, on va utiliser pour ça. Zélo, soit déplacer, elle ne sera pas toute seule à Rosala Makama. Il est temps que l'État s'élève pour qu'il y ait d'urgence. C'est vrai. Il faut qu'on ait le bac, mais il faut plus avoir la politique de la prévention. Parce que la politique, il y a déjà il faut que d'une manière urgente, mais aussi les personnes de bonne foi. C'est pour la première fois que ça fait vraiment mal. Surtout au l'hôpital. C'est vrai, chef d'État, l'école, il y a gratuité, ça l'a raté. L'école, il y a gratuité, ça l'a raté. Mais ça passe pour que mes parents passent à l'angle. Vu tout ce qu'il y a comme activité, ça vraiment passe, ça fait très mal. Mais il faut dire merci à l'honorable initiative. C'est un samedi, la députée Belé, plus dans le salon UP à Kinshasa. Je crois que ils ont avenir radio meilleur pour nous. Merci pour ça. Mais aussi, le ministre Asif Mikaï, pas plus de discours, non. On a discuté, on a vu comment on a vu comment est-ce que boss se démerder pour na bandeko yo bako na livulu o wapi bobe awa bandeko ba na posa ya discours na ubangi. J'appelle ici Jean-Pierre m'a donné aide moko considérable na bandeko ubangi. Mais Jean-Pierre manzela mai pe sukela awati. Et mati awati ke likolo. Na 25 tonnes on a pesa qui sont 2 tonnes pour la bandeko, je crois que ça serait une très bonne chose. Moïse Katumbi. Très bien. Merci na bravoure na bango, merci na ba service à l'état, merci na bande ko mapinga baza awa. Et puis la garde ici ko soda mesala mingi neto ebele skala la garde skama za 100 francs mais awa ta 100 francs donc bolingo plaisir mboka merci. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que pasteur to komina suka à moi gozan lo moi suka avant ton succès na honorable développer olo. Voilà. Chef, il y a un des voisins là, chef à collectivité. Très bien, Ndegoto. Bah, interview déjà. Ah, Ndego Yakabo. Peut-être un dernier mot. Nandengo ya Bibiso, Togomi na Suka, peut-être le Basuka. Bon, le Basuka na Gokoloba. Na pesi toujours merci à 100% na honorable Nabiso Mama Thérèse parce que à banda ki kota la biso, banda l'état ya misala. Bon, préoccupation na bango pe ya ba ponami pe esili toujours azo continuer kaka ko tala biso. Bon ndenga isusu atala biso na ba condition oyo nde na pesa ki mechas na ndeko tozali près 6 îlots ezo représenter 5000 et quelques habitants. Yango to sengi na ba temps oyo na nzela ya mama bazwela biso solution ya kopesa biso place oyo kokozala na ba moment oyo to se retrouver kuna soki inondation esili nde tosali descente tobandi kosala misala na biso comme il faut. En plus école na biso ba messieurs bazo bunda makasi l'état a une école en charge azwe la biso ba messieurs wana pour na temps oyo
mbisi ezomona te kofuta mais c'est comme problème soka boyi ko apprendre bana donc biso to komi suna pasi biso yo donc l'état doit biso école wana en charge. Merci beaucoup. Alors révérend comme la souka ouais ce péliné to sali descente awa ezali vraiment pas si mal monsieur kitibiso yo moni mtu a réfléchissaka o amona kaliboso akolinga penda condition bato afanda na moté c'est beaucoup plus soka linga a aider mboka to a aider ba peuple congolais ba to bango le bande kona biso alors ndenge to lobby to senga implication na ya ba église ba pasteur o bandimi na bango ba pesa bango ba dimi ba pesa bango ba offrande maintenant retour ba sala bango est-ce que ba yebanda ba yo ke bazindi est-ce que ata ba tinda ta délégation mo yo tala ke non le sang moto tchekuna mais ceux qui mbongo côté za mo côté qui combien on a rapport aux autres mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont impliqués à kokita pe ba yebanda ni ko aider musala bon le pasteur c'est celui qui est au service du public pasteur fa na randa c'est celui qui est pour le public. Donc, solution publique, aux autres bateaux dans l'eau là, bimana public, ba public aux autres de l'eau bazawapi. Qu'on y a pas si bazawana qu'on a la coupe yo moni condition. Je pense que j'aime la monnaie à bon faire chaque jour parce que ben ça parle là non né bazaka debout on a ba debout on a diambe quotidien beta moli bana nkale bon juste pour que bana ba c'est éducation foutier là. Pourquoi l'environnement ils a très bien fait. Très bien. Donc nous demandons implication au gouvernement plus vite que possible parce que les lettres sont déjà parties et pas Steve Mbika, action humanitaire, Godet, président de l'Assemblée provinciale, a saisi, et puis Gentini a saisi. De base, on va pas faire un mupandité, pas s'impliquer Moussala, mais au peuple, il faut le voir. Très bien. Merci beaucoup. Boutou et Salama pour Batouba Lala, mais pas si les alliés à Boutou, Batoubazo Lala, Batouba Gomiko veille, Bazo veille pour la prière, Bazo veille pour Bazo Bangalika Meko comme la bango. Honorable Tokomi Nasuka. Oui, effectivement, Tokomi Nasuka. Je crois que Nayawa, Naye pour un profit moroté. Nayawa pour passer à l'électeur Nangaï. Je crois que Boyoki na minoko na bango o bango balobi. Et ça li passe le sous makasi pour yo talaka bisika talande to vendre na mai. Excusez-moi na koloba yango. Bazata na place à kokota na toilette te. Bazo ça la toilette. Comprendre, bazo ça la toilette. Na mai yo. Kaka sika wana. Bana ya boye ndenge bozomona bango bazo nika bazo nyata. Et puis beaucoup mitu na choléra ko uta wapi choléra yango. Malade za makasi, makambo za très compliqué. En tout cas moi seul je ne saurais pas. Na kokoka pété parce que muke na zwaka bango moko bayebi. Na bunda na école, na bunda na boye vraiment avec nyonso tozo salanga mono kokate. Il est temps que le gouvernement soit charge. Il y a peuple. Donc ndenge za wana bazali susu na posa bo pesa bango 4-5 jours te. Sinon toyoka sous catastrophe monsieur Salama awa. Très bien. Vraiment liloba nanga ya soukeza que gouvernement, président de la République nazo senga ba maman, ba autoritaire, ba maman ministre na Assemblée nationale boza ebele, na Sénat boza ebele. Botika ngai mon côté boya to sala musala oyo. Très bien. Boya to sala musala kino suka. Nde oyo toko beta tolo tolobi oui toza ba eli ya peuple. Très bien. To nyokwa mina ba peuple tozo sala boy. Ezate ke toye to pesi ba peuple loso to pesi ba peuple paputa après to baluki to kei pasi ya bango tozo monango. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que na sukisi awa na koya lisusu parce que tangu peuple zana ko nyokwa maboye moya ko cha mutu pa na sekola les ates. Il faut que zonga avec Onyos. Merci beaucoup. Je pense que Boyoki Liloba Yasuka, honorable député Thérèse Massengou, Misa Elelo Komina Suka. Je pense que na kwa koloba mingité pour motema nangeza passe. Numéro ya téléphone, yangwa les affiché. Au bas il y a votre poste téléviseur, même si vous voulez contacter honorable Azali pour l'assistance, il y a une urgence, Bonibo Solana Yemoko, na Opé Sabino, Bao Bozan Nangote, na Bato Bazolanda Bisson na TV, mais Bato Balinga contacter
en fait libota o bazali awa po makambole kamalam peut-être na lobaki yango ozana loso ozana sukali ozana mai okozana miliki okozana ilamba pona mwana talampela oyo bana bazolala na pepa malili ezo sala passe ozana poto ozana Kinshasa omoni ko sala bolamu pona ndeko moko azali boyebi masolo leka na Bible lokola ya veva sarepta atikala kana eka na farine ya pamba oyo apesaki ya suka ya ngwana mais na ndako na ye farine ezangaki sute ou ezangaki te est-ce que mutu moko akozolanda nga lelo boye na compte boso na politique akozala veva sarepta mutu moko akozala femme tsunamite oyo akozala bolamu pona bandeko oyo moto apesi na nzambe est-ce que ba Dorcas bakozala wate ba Pierre bakozala wate bakopesa nano ba boîte na bango Yesu asalela et puis na sima nzamba tikala kana nyongwa mutu te soko pesi nzamba kozongisela lolenge ebele kimia na mabota na bino so nkolo alingi tokuta na mbalo ekoya na pasi na motema ma eliki ezali ke nzamba kotika biso te 081 355 26 32 numéro ya contact plus 243 81 355 26 32 ou bien à 084 39 72 933. Toujours zela, lisungi na bino, mais en même temps intervention à gouvernement plus vite possible. Pambate sokyo tiki bato bazaliawa. C'est que nous sommes konzamboka te. Pozaka mo konzamboka pozo linga bato. Lokolo sala ki ngona mbanzango, lokolo sala ki ngona niveau ya mbanzalemba, lokolo sali ngona beni. Lokolo zo sala ngo partout même à l'étranger. Soko talipe bandeko bazali, je pense que Yesu akozana raison ko yebisote ke nazalaka malade oyaka kotala ngate nazalaka na mpela oyaka te parce que ba Yesu bazali awanza bazali sona lola te azana kati ya bato bazali soko salisi bango eza lokolo pesi nzambe yemoko kimia na mabota na bino tokutani mbalo ekoya.